Voilà. Ferré Gola, ça affiche de l'autre côté, affiche mot qui fait parler le monde. Affiche moko oyoyo et bomi actualité na kati ya réseaux sociaux nyonso tu. Alors balobi code 16 ezali activé. Saint-Figaro ndezalaka toujours to panzante keto loba. Pourquoi affiche modèle wana accord nini oyo Ferré Gola zozwaka accord nini azako signé. Voilà, règle de jeu zalaka toujours passer un Figaro, partager monsieur Nabiso, aimer yango, kobosa na te, subscribe, abonne-toi na katia pozorba news ya bien, ato salaka ba analyse Nabiso zalaka toujours partiel, to le bela mutu mon côté to mutu ya bato nyonso tout pesa analyse, olobi bien les loto komisio, soko sali mabe lobi pe to ko papa olka ndeba papa ka toujours. Voilà, on va parler des Ferré Gola to kota makambo ya papa chéri ezali ko dérouler ndenge nini. Voilà, Saint-Figaro likambo na motote to pesi bino tout ba mibaramo ba mbote na bino place bozali. Alors on est toujours soutenu, sponsorisé par Pasteur Blanchard Logos na Suisse, patron des entreprises dans la France, et Pierrot Mbali, garçon suisse, les millionnaires. Bon, on dit bah sponsor ya Saint-Figaro. Voilà. Bande ko bolingo. Je n'ai jamais été intimidé na fiche to na promotion moko bo oyo ba misien tout basalaka et les 44 ba réseaux sociaux. Ferré Gola pour la première fois attirer attention nanga à 100%. Bon ba tubeli ba kama bi mais ndeni Saint-Figaro alobi makamba Ferré atumbaka toujours Ferré non. Na ça analyse ce qui bien zali to lobela so mabe zali to lobela ka lobo zo biso rigueur te que na yoko finga to na yoko critique non non pesa analyse moko oyoyo eza na sens kotala promo za to bien on est promo ya code 16 na ndenge bimeli na année oyo mobimba sans mentir na année oyo mobimba non na moni affiche ya kitoko lokola o Ferré Gola salite na année oyo mobimba non na moni te promotion ya kitoko lokola o Ferré Gola salite. Bato boka mo Saint-Figaro ndimi Ferré Gola. Oui, so ça musa kitoko to ndimaka. Sans vous mentir, nazaki intimidé na loti yango même na butu affiche wana et na promotion wana ya Ferré Gola code 16 wana. C'est quoi le code 16? Code 16 eza nini bandeko? Bino ba Gaulois, web sabiso na ba commentaire awa wa code 16 ezalaka nini? Pour modèle oyoyo, Ferré Gola a signé contrat sika na vene ya nioka. Ferré Gola a signé contrat sika na vene ya nioka. Est-ce que bota la fiche wana bien, bota la promotion wana bien? Bota la nga mopanzi apo sala biso lengi moko boy. Obike ezo bangisa nga na ndenge ya kosakana te na yomitu na code 16 wana ekozala ndenge nini? Ba Gaulois bo consommer bo concevoir hango ndenge nini po kozwa Ferré Gola kozwa kano wana bonga manioka a signé yango code 16. C'est quoi code 16 au juste? Est-ce que Ferré Gola maison ya sika to ndenge nini? C'est pas ça bangisa, c'est vraiment intimidant ce côté liblo ko sala wana. Na loti yango na bangi na lamuki na bino fona na analyse mona beta kongo karame et du penza attention nanga fale na ya awa bande ko babolingo ba Gaulois. Je pense que Ferré Gola a sacrifié et belé na code 16 ko sacrifier to lobaka ezaka teke to boma mutu basala sonde tako bimisa ba énergie na nyoso tout mutako komitika po apesa bino le meilleur oyaye. Yonto na moni code 16 signamé na encre na vene ya nioka na bino izelo ko lobela yango wana. Est-ce que ça maison sika poto monaki na début année ko bandane bandaki tito komi lelo awawa Ferré Gola des concerts ya Afrique du Sud cancellé, concert moko ya Londres wana cancellé, année ozaki année ya Ferré Gola te na lobaki yango bato finge ngai. Année oyo de le début go banda jamais ti lelo Ferré Gola azaki na top ya actualité te. Ferré Gola azaki toujours na place moko boye.
tozomona presque bato nsusu baoya bazala moto moko bo surtout héritier Watanabe aki na moto depuis année bandaki ti lelo awa héritier aki na mo vitesse moko bo oyo ndo battre record na ba génération mo bazala nango wana. Mais depuis sorti ya promotion oyoyo ya code 16 na affiche oyoyo Ferregola abongolisi maloba. Ferregola azongisi maloba na ndenga boy, azongisi actualité na ndenga boy. Est-ce que ezate que non pour la signature on est venu au carton ndenge nini? N'a besoin mutu mo expliquer nga bien, na explication na ndenge nanga, mais na besoin mutu mo expliquer nga un peu très bien. C'est quoi code 16? Depuis que 12 bimana wenge ba beta bato 12. Code 16 eko changer nini na réseaux sociaux, to code 16 eko longo kotisa nini na mentalité ya bana wenge. C'est parce que Ferré c'était wenge men, aza mwana wenge. 12 babima nango bakono soto baya nango. Est-ce que na ndenge tozomona la Ferregola 12 plus 4 plus 16? Est-ce que Ferré a se détaché na san wenge? Ferré a mis longoli na ADN na ba wenge, a créé ADN na ye moko ya sika code 16 o tikela ba Gaulois, ako tikela ba linini surtout ya ba Gaulois. Bon, ils ont toujours analyse autour de ça, ce qui est un peu partiel dans Batonio surtout. Les lots, nous avons étonné, sur le lobby malamu ya Ferregola. C'est parce que affiche ya Ferregola et simbi motema na ngai touché ngai, eza elengi, eza kitoko. Par rapport à affiche belé bimi, par rapport à promotion bimi et belé pour na kosala makamba ba promotion banzembo na bango. Alors na ko suggest na bato ya bureau ya Ferregola so ba otalanga so ba mona ngai affiche na bino za kitoko makasi. Pourquoi pas que même affiche na bino ko utiliser yango comme emblème moko bo comme loko moko bo oyo ekotika la pona ane na bino mobimba eza lokola moi slogan logo na bino moko ane mobimba botika nango. Et alors pourquoi pas pe ko sala yango affiche na bino ya album eza la phare po na mona ngoza la puissance makasi na mona ngoza la ela pivot ela nguya mo makasi par rapport ba o belé bo sala sala. Félicitations à Moutounan na concevoir idée oyoyo ya kosala makama Ferregola modèle oyo parce que c'est le meilleur. Ya bloc belé oyoyo Ferregola sala. Surtout na né oyo, ils ont logo moko te oyoyo groupe ya Ferregola Jet Set et sali ya kitoko leka oyoyo. Félicitations na ba équipe de surtout ba derrière initiation ya kosala logo oyoyo. Félicitations na bino nyo surtout ndenge ezalaka toujours. Voilà. Je pense que bagola lolobo sepeli na ngai na moni na la belle bino malamu. Même ko sala mabe. Les journalistes n'ont pas d'amis. Voilà. On est aquí bongo makambo ya Ferregola et les Jésus de nuances n'engzalaka toujours. Avec moi c'est un Figaro, tozana bino toujours awawa, to le bela moi mokie mbutu bato balo ba mo trop, balinga ba kotisa confusion, balinga ba kotisa ki mutema mabe entre bato ya wenge ya JB Mpiana na bato ba Gaulois. C'est comme si ba wele le loko moko boy. Maintenant on a tali bien slogan makambo bana JB Mpiana, slogan JB Mpiana yemoko azolo bien que non sans polémique tout droit kaka ti na accord arena carré photo ya pamba fali na héritier et lobisi bato et bundisi bato lobisi bato belé. Est-ce que photo ya héritier Watanabe na fali et popa et kanaki actualité ndenge affiche ya héritier Watanabe kangi actualité? Combien de 1000 views oyoyo héritier Watanabe asala kina fali et popa, combien de 1000 views oyoyo Ferregola sali na fiche na malgré tout ils ont mikolo miki. Alors clavier za bino ndenge zalaka toujours c'est un Figaro sans polémique sans tendance ndenge zalaka le to bino malamu ya Ferregola lobi peto ya pe bino malamu ya mutumoko c'est un Figaro.